J'étais sérieusement malade. Pendant qu'ils ont les cas, j'étais vraiment malade, j'étais hospitalisée et tout ça. Et je crois que ça va être une chose sur la vie. Et c'est dans 2 jours que je suis debout. Alors, il faut que ça descende en fait. C'est elle, ma maman. Quand on a eu sa vie, ok, on a beaucoup de gens comme maman pasteur, on a beaucoup de gens. Quand on a eu sa vie, ok, on a eu des gens qui ont mis en disant nous avons ministère comme spirituel na zui affermissement na leki na maintenance na leki na 21 jours na leki promotion Sephora c'est à l'époque aussi na maman travers chemin oyo nde nzambe abatela biso nzambe amundela biso nzambe ayaka osecours na makambo ya bene azaki na mola et aza et pendant ces jours na aza azoko accompagner partout. Donc je dis un grand merci à ma maman qui est là, à d'autres accompagner de ce la prière pour qu'on aille ensemble. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à mon pasteur Jean-Paul Mayemba de la foi qui ne me laisse jamais. Un grand merci à mon papa, pasteur Odo Mafuta. Un grand merci à papa Cédric, le pasteur Cédric. Un grand merci à papa Roger Bapa parce que Vatican a été toujours la prière. Parce que maman peut s'en badon. Mais cette fois-ci, c'est un peu orientation. Il y a des salles ensemble, on va ensemble na maman. Parce que maman outil moi, on a pas problème et belé. Outil vraiment malade. Tant qu'on a commis bien, manière on a peu on peut sans merci. Ils ont des orphelinats. C'est normal que bela kawaii azamu tu bakomba izanga tant que toi bana nzambe donc bakomba izalaka si mukolo tota zone c'est à la likolo de bakomba ici mais le col a tous en envie donc bakomba izalaka Oh famille Bota, tu vas tenir cadeau à l'autre côté pour partager. Famille Bota, au théâtre, na théâtre comment la groupe na famille n'amour. Eh, le jour ça si moi il a voulu Nzambe. Oh là 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 là. Wow, c'est beau. Officiellement, tout on fait ça na la chaîne Bellevue TV. Oui. Il y a mon pied oyo famille Bota bonisa qui pour l'évolution il y a chaîne na biso. Bon, ça ce sont les lumières. Okay. C'est aussi pour faire voir qu'on n'est pas là tout simplement pour des critiques ou remarques. Okay. Mais si nous sommes là, c'est pour soutenir notre chaîne. Ah, ça va matériellement. Hey. Là, voilà, la famille Bota, mon petit de l'eau, famille Bota, porte le monde. D'accord, épargnez là. Silence, il y a les gens des mondes. On a cadeau. On a cadeau. Famille Bota. On va fond. Ce n'est pas la première fois. On va aller à fond. Si la se pose déjà la caméra, je crois que 6D. Il y a déjà la lumière de Soso. Donc, on a initié comme la 3 familles. Dans la famille biologique artistique, dans la famille de Bota. Donc, ça vraiment famille pour moi. Parce que c'est la financièrement, spirituellement, moralement. Et puis, c'est pourquoi dans a peu la confiance là-bas. Et la comprenant que Badinganga pour de voir. Et ce qui présente vraiment quand ça n'a pas ça n'a pas maman boité, maman boy, maman boité, maman boy. Donc c'est vraiment une famille pour moi. Je vous aime beaucoup. Merci la famille Bota parce que bazalaka naka pona kosunga œuvre na bango. Bazalaka na pona kosunga œuvre na bango.
C'est ça, acte boyende tolinga. Pena likambo ya okama te parce que toyebi que famille Libota vraiment tant que tozaka na besoin na bango bakitaka et puis basepelisaka biso. Donc boya na babiloko nyonso moni ke baye nango esali biso bien makasi parce que bayebi nini peut-être lem sous auto za nango besoin yango baye lem sous babakiseli biso lem sous basombeli biso pour ese besoin parce que baza na besoin musala na biso et que les biso. Boka mama na pas justice. Na bonne injustice. Na moni a voté Jérémy. OK. C'est bien. Lisa. Gapé Elvin. Yango yawe motema na ngai etomboli kombo na yo likolo bakombo nyonso oyo oza malamu elombeli etumbana netoli bonzambe na yo mosungi ya kokamwa na netoli bontumu na yo na éleve yo seigneur de gloire parce que tu as permis de nous retrouver comme ça et de dire un mot et pas dans nos âmes. Yahweh, merci de la vie. Yahweh, merci du ciel. Yahweh, merci de la force. Yahweh, merci de ce corps. Et ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton Saint-Nom soit adoré. Que ton Saint-Nom soit élevé parmi nous. Que ton Saint-Nom soit cité, Seigneur, dans toutes les bouches et toutes les larmes de promesses que tu es notre Seigneur. Après, nous te disons grand merci. Nous dignes de toute gloire. Nous dignes de tout honneur. Nous dignes d'être élevés. Mon âme t'adore, Seigneur. Reçois ce matin, Seigneur, l'offrande de mes lèvres, Seigneur. L'offrande de mon cœur répondit, Seigneur. L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga yi. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko Yokaté. Là, il y a 2
deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene bayibisinga ekoyoka te moyen mpe basala opération mpe eza te. En tout cas navandi ti lelo nayokaka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo kombo na ye nani? Nayoki olobi mwana na nga mwana na ngai ya liboso kombo na ye nani? Marcel. Nakangika lito oyo kaka nazoka na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki nzambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombo Tena Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32. Ah, mais vous voyez, c'est que immature. Et puis, les grands rois des immatures. Ah ouais, il y a un groupe Serge, camarade. Voilà, ma belle Lino Solelo.
parce que les lots, ils ont prévu que tout ça descente en orphelinat, comme d'habitude, de tout ça la ramo. Mais il y a les lots qui disent qu'il faut tout ça dans le banc au mingi, parce qu'ils ont même passé, et tout ça dans le banc au mingi. On a bien dit la opinion, pour que il y a tout ça la descente. Alors, on a 5 chroniqueurs, chroniqueuses, on va se retrouver. Ah, ouais, on va jouer appel, on va jouer appel. Mais le coup, si tu as un problème, donc ça descend. Quand on a bien un bino, tout ça descend, on a bien un binoté, pas seulement pour la visibilité, on a bien un binoté, parce que quand on zone a tout créé polémique, on a bien un binoté, parce qu'après ça, et qu'il y a un problème, pourquoi l'autre est là, l'autre n'est pas là, non, même pas. Et voilà. Message nanga ensemble avec vous, et ça a quand tout ça descend, parce que binopé, boza, télévision, il faut pouvoir aussi parler de ça. Comment la barfena quand on descendra sur le terrain, comment la barfena on a tout ça, et chocarapé bino, et à travers Nanzela la bino, ça peut aussi vous inspirer autrement, autre chose aussi. Pourquoi pas après Yaï et Zapé bino un jour de le faire. Parce que à travers le chemin Oyonde, Nzambe abatté Rabiso, Nzambe la Rabiso, Nzambe a au secours na Makambuya et voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons la. Et à part ça aussi, parce que tant que la visibilité dans la télévision, et c'est un bateau qui Hollande. Tant que nous soit à la belle visibilité, mais à ça beaucoup plus sur Domer TV, Kapachi TV, les TV pour les choses qui étaient, c'est tout un problème. Les TV, par exemple. Alors, à travers quelque chose, la personne va la toucher de bonne foi, de bonne volonté, peut-être de venir porter leur secours pour soutenir les orphelins. Donc, c'est ça, pour que tout ça descende ensemble. Alors, merci d'être là, parce que tantôt, il y a tout ça, il y a tout ça, et puis tout zombi. On a profité pour qu'elle le balade. Mais je vous présente Tantine Guidi, sur le côté de moi. C'est elle ma maman. Quand on a eu sa vie, on a beaucoup de maman pasteur, on a beaucoup de naïvo. Quand on a eu sa vie, on a eu un ministère combat spirituel na suivi affermissement, on a l'équipe de maintenance, on a l'équipe de 21 jours, on a l'équipe de promotion Sephora. C'est à l'époque aussi ma maman. Azaki Namola et Aza Aura. Et pendant ces jours, on a Aza Aura, Aza pour accompagner partout. Donc je dis un grand merci à ma maman qui est là, Aza pour accompagner, vous souhaitez la prière pour qu'elle aille ensemble. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à mon pasteur Jean-Paul Mayemba de la foi, qui ne me laisse jamais. Un grand merci à mon papa, pasteur Odo Mafuta. Un grand merci à papa Cédric, le pasteur Cédric. Un grand merci à papa Roger Baba, parce que Vatican est toujours en prière. Et à pièce sacrifice pendant que Banel collègue à la télévision, bon, c'était pas important que Nana le parle, mais je peux quand même lancer un message. J'étais sérieusement malade. Pendant que j'étais vraiment malade, j'étais hospitalisée et tout ça. Et je crois que ça va être une source de vie. Et c'est dans 2 jours que je suis debout, alors il faut que ça descende en fait. C'est noté. Nzambo yo oleki na monene mojarisi oligobe Nzambe na kembo Nzambe na nguya Losanjola Nzambe na kembo Nzambe na nguya Losanjola Nzambe na kembo Nzambe na nguya Losanjola
Sanjola, Zambe na Kemo, Zambe na Nguya, to Sanjola, to Sanjola. Sanjola Nzambe na Yoruba moko kota na monoko na yo pe na motema na yo. Sanjola oleki na monene, oleki na makasi, oleki na nguya. Yango yawe motema na ngai etomboli nkombo na yo likolo bakombo nyonso oyo oza malamu. Elombeli etumba na netoli bonzambe na yo, mosungi ya kokamwa na netoli bontimu na yo. Na élève yo Seigneur de gloire, parce que tu as permis de nous retrouver comme ça et de dire un mot et pendant comme ça. Yahweh, merci de la vie. Yahweh, merci du souffle. Yahweh, merci de la force. Yahweh, merci de ce temps. Et ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton Saint-Nom soit adoré. Que ton Saint-Nom soit élevé parmi nous. Que ton Saint-Nom soit cité, Seigneur, dans toutes les bouches et toutes les langues de promesse. Je dis notre Seigneur, à ma paix, nous te disons grand merci. Nous a digne de toute gloire, nous a digne de tout honneur, nous a digne d'être élevés. Mon âme t'adore, Seigneur. Reçois ce matin, Seigneur, l'offrande de mes lèvres, Seigneur, l'offrande de mon cœur va répondre, Seigneur. Seigneur ya pepe na yo na katika tosika batomboli kaka yo oyo bongo ya lokumu oza vraiment unique et le véritable Dieu nzambo asejaka na kati ya louange pe na katikati ya adoration topesi yo merci na kati ya motema na biso kozala na bomoi Seigneur ezeloka kosakana ngo te ebele ya bato na kati ya babomboni Seigneur soki kaka korekatani seki bakofi mais biso nzambo tikeli biso pema tozorespire air na yo ya ofele nzambe tofute na yo kote po ani toza reconnaissant epai na yo yango tolobi na yo merci tala nzambe tolingi tobima mpona okende kosala mosala oyo olingi nzambe olobi tosoutenir baindigent bapauvre Seigneur tosoutenir baveuve na baorphelin Seigneur Jésus yango nde mosala tondoki kosala tobondeli yo oaccompagnaka bato nzambe accompagne biso mosala oyo ezosalama te mpo moto moko akumbama me mosala oyo ezosalama oyo nde okumbama yo oyo olingaka baorphelin mpo olingaka baveuve okokumbama nzambe na kati ya mosala oyo mpo eza posa na yo bible elobi obandaki kotambola na bavile mpona kosala bolamu epai ya bato nzambe olingi tosala mpe bolamu epai ya bato Seigneur Jésus tokozanga te Seigneur kozwa lipamboli kote epai na yo kaka yo nde nzambe oyebaka korecompense malamu Seigneur topamboli nkombo na yo mpo nzela na biso eza trace epai na yo artistique oyo Seigneur bakosi te mais nga nakoma na trois famille nga na famille biologique nga na famille artistique nga na famille libota donc famille libota lelo badecidaki baoya kotala biro na bango maison na bango mpe baa na elo cadeau je ne sais pas elo comment on fait ça en famille libota et nanga bon et voilà et j'attends ça là y a un baron on va beaucoup Oh famille Bota, tu vas tenir cadeau à l'autre côté pour partager. Famille Bota, au théâtre, comment la groupe, la famille,
Eh, le jour ça, si moi, il y a c'est beau. Officiellement, tout le monde fait ça dans la chaîne Belle-Vie TV. Oui. Il y a mon pied oyo famille Libota Bonisaki pour l'évolution il y a chaîne Nabiso. Bon, ça ce sont les lumières. C'est aussi pour faire voir qu'on n'est pas là tout simplement pour des critiques ou remarques. Mais si nous sommes là, c'est pour soutenir notre chaîne matériellement. Là, bon, voilà, c'est Daniel. Voilà, la famille Bota, Moutetini, le Lokoyo, famille Bota, porte le monde. D'accord, épargnez là. Silence, il y a les gens des mondes. On a cadeau. Ce n'est pas la première fois. On va aller à fond. Ici, ça pose déjà la caméra. Je crois que 6D. Il y a déjà la lumière de Soso. Donc, on a une série comme la trois familles. Dans la famille biologique artistique, dans la famille de Bota. Donc, ça vraiment famille pour moi. Parce que c'est la financièrement, spirituellement, moralement. Et évidemment, c'est pourquoi ça a peu la confiance là-bas. Et la comprenant que Badinganga pour de voir. Et ce qui présente vraiment quand ça n'a pas ça n'a pas vraiment. Maman boité, maman boy, maman boité, maman boy. Donc c'est vraiment une famille pour moi. Je vous aime beaucoup. Famille Libota. Et où tu peux je ne saurais pas citer tout le monde, mais la ligne de nos souvenirs, la carte groupe et WhatsApp le bureau des sages, les fondateurs Julie Chatu, Rama Yamaya, la secrétaire, Baby Pinoki, est là présente. Je dis aussi un grand merci à Cédric un peu là, un grand merci et à la confiance du chef Nancy Mafuta. Un grand merci à Maman Joséphine Yassambia. Maman Joséphine Yassambia. Merci beaucoup maman. Merci à l'intercédeuse Naraï. Tania Soumaïli. Parce que hier, c'est à eux qui ont voté quatrième. Donc, on a besoin de bébé Naraï. Pour nous soutenir, nous sommes parce que merci beaucoup pour soutenir la caméraman. Merci beaucoup aussi à Tabo. Donc merci à toi, merci d'être là pour moi. Merci beaucoup à Cynthia Kapachi. Moi, ça m'a un grand merci à Leketchou. Leke. Garçon des problèmes. Merci beaucoup à Provo. Provo, merci d'être là. Le message des autres que tu dois changer. Merci infiniment à Vincent. Voilà le cordon, le plus fort mais dans le silence. Merci à Barézi. Merci à Barézi d'être là. Merci beaucoup à toi. Merci à Grace Temo. Je sais que le caméraman est Azali. Merci à Mania Maniango. Caméraman est chinois. Merci. Merci d'être là. Je vous aime beaucoup. Ah, apa yang kau fele? Kau buat apa?
nani sacrifice na tala mais bandaki ngo mais eleki mulayi c'est un mutu pas mulayi na kati mais kitoko mais on a ça comme héritage mulayi c'est un problème on est au cours c'est un problème c'est le message qui est le problème c'est le message on s'est retrouvé dans kati autant il faut aussi et après on s'est retrouvé dans on comprendre ni et nous nous suit to banda otala ha to la film te parce que ya mulayi ça kitoko Jérémie c'est qui c'est un on doit se donner des films c'est la peut-être qu'on a vu dans comment mais non c'est ça c'est mon temps de chez l'écriture là maman quand t'as je parce que les tinga dans la d'accord viens là oui tu seras au viens là oui tu seras au la lingana ni ba aux États-Unis hein ba tona tala ndi yangari yango yangari yeleke ba onyoso ah les va pour les faire comme toi pour s'abonner comme ça il dit le mingi vous s'abonner la commune à Provodor il y a na oya yo jusqu'à on va monter pour la Leket TV. Ouais, Leket TV. Toujours. Au palais là. Ok, on va aussi. Ndenge nisana osala mate parce que maman peut ça ne pas donc mais cette fois-ci c'est un peu orientation il y a basali nzambe au bazaka ensemble na maman parce que maman outi moi n'a pas problème ebele outi vraiment malade tant qu'à commis bien manière on a peu on peut nzambe merci ils ont okende orphelinat a pesa biloko o ezatendenga zalaka zu initiative na ke pesa mais cette fois-ci il a orientation donc c'est un peu ça c'est bien azan d'autres desco ba bisikani ah tokende oui ben non Angeli mais na première IP toi non orphelinat mo dans la limité toi non orphelinat mo ko na et puis Angeli on va dire pour te mettre famille pour te pèse pas biloko et na ba laine on va dire pour la famille pour tout ça ouais un grand merci na famille Libota parce que bazalaka na ka pona kosunga œuvre na bango bazalaka na pona kosunga œuvre na bango c'est ça ba acte boyende tolinga omona faut kosunga boye faut salisa boye ezala bien parce que plan na musala et bacheli beaucoup na musala donc c'est un peu ça si ça vraiment bien merci nayo merci Lisa pardon minute kaka merci d'accord on va dire pour la Leket TV pour ouais donc c'est la descente non donc bato batala rabiso bayebi déjà donc dès to kendara na biso parce que ezali suli kamba okamwa te ezali kamte to lo bana bato biso to sala descente parce que ezali roi ndako donc to kendara nyonso una bazala besoin na biso bazala besoin na biso tant que toza na makoki essaye que tosala descente to ketikela bana biso bandeko na biso donc kitara na biso nde bomoni siko toki to to abike Belinda belaki makasi ya momoni nzamba betsa bite kwa kende otika lo na fait na pas bien moi le bébé na film ça que la TV ba komba mo ya makasi déjà alobi sibonga na bakesuni ah pour yo zara na ye te mais ça normal to bela ka ouais aza moto ba komba ezanga te tant que to abana nzambe donc ba komba ezalaka si mukolo trota zone so etala likolo nde ba komba esi mais lokola toza non envie donc ba komba ezanga ezalaka Boto moni famille de Boto initiative à ça que le loco matériel ba lumière le rebelle tant qu'artiste membre de la famille de Boto rolo ba ouais ça pena likambo ya okamate parce que toyebi que famille Boto vraiment tant que tozana besoin na bango bakitaka et puis basepelisaka biso donc oya na babiloko nyonso omoni ke baye nango esali biso bien makasi parce que
bayebi nini peut-être lem sous auto za nango besoin yango baye lem sous babakiseli biso lem sous basombeli biso pour et c'est besoin parce que baza na besoin musala na biso et que les biso donc yango moni basali descente ba yotiki la biso biloko tozaki nango vraiment besoin donc et sali biso bien makasi donc famille Libota na biso ya sûr. Merci. Donc elle est déjà les ketchoué oui bana ba film mais mikolo na auto voilà là, ce qu'on a compris là, c'est d'accord. Ah oui, j'ai fait la compris. La compris, c'est ça. On dit pas le mec, c'est la téléphone festival. Ça y est, on sort à la téléphone festival. La Pongolie déjà a changé. Papa. Bonjour mes camarades. Les ketchup. Papa la maison. On va ma bila pour nous. Ma bila pour moi combien il est? Atuninga. Amuninga. Direct. osala mingi émission na liwamba na kwagala na bamwa mingi
Mon papa était musicien. 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 Mon papa voilà ce que Mbunda. Il nous a appris à jouer le Mbunda. Il nous a appris à jouer le Mbunda. Comprenez, c'est la meilleure faute à la chaîne. Ok, c'est bon.
na baboka mama na ba injustice na bonne injustice na moni abote Jérémie ok Lisa gape Elvi maman pour la respect aïe mon go attirer Maman pasteur. 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 Si déjà. Comment la santé t'as vu? Moto liboso oyo azwi apesi biso coup de téléphone nzambe alola akabona tika banguna nayo bazala masipekeni botumbo bokokunanga bien ngai mpe nasiba nzete ya lebeli aye kuna amen mama ana première ama yele et puis mbala na ye nyoza yaka apuda ye malade tout moso amemaki ye lisusu awonana nzanda vista ozali nzambe kombo na ye kumbama yozali 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 nzambe kombo na ye metolama yozali nzambe kombo na ye metolama
tatola. Solo zali Nzambe. Oh ma belle ya tatola. Solo zali Nzambe. Tatola. Solo zali Nzambe. Belle tatola. Solo zali Nzambe. Sanga ba tatola. Solo zali Nzambe. Sanga tatola. Solo zali Nzambe. Solo zali Nzambe. Mbona yekumama. Solo zali Nzambe. Mbona yekumama. Amen. Yo ozali Nzambe. Okotikala bele Nzambe. À travers liloba na yo olobaki ete mutu oyo akende kotala orphelin akabeli ye adesisi yo olobaki ete esengo oyo ya bibilia nga na esepelaka bapasteur ya solo ba oyo bakende kotala orphelin na vere. Papa, lelo ezali lisanga ya Bellevue TV. Bato bayeti awa oya kotala bofele oyo lobaki. Baye ko defisa yo. Baye ko tia yo na nyongo. Papa na Lola à travers maman na bango Bellevue. Na beli yo ete papa na bikamu. Zala Nzambe na bango batatola. Na tango nyonso bango bazako ya awa papa na Lola bamona ka différence na ba orphelinat mususu Yesu tango bazala kozonga papa na nga bamona ka différence po ete nkolo na ngai ordre oyo yo moto opesaki awa ezalaka teke ezali bakoko na nga ezali bana mama leki ezali bana ya famille na nga tata leki na nga tata kulutu mais ezalaka bana oyo nga nayebi origine te lolenge yo oyebi yango papa na bikamo ete Mardoché azwa esengo ete papa na ngai Daniela azwa esengo Moïse Muke azwa esengo ya Mukola azwa esengo Banso bazwa esengo Salem azwa esengo Marinette azwa esengo papa na Lola oyebi bana oyo batikalaki na mama na bango aleki oyebi ebimaki nini baza bandoto parce que mama kufi tata kufi kasi awa bazwa esengo bakoma mpe na classe mayele yango wana papa na biso ngai mbongo ezali te mais lelo naza kolelela yo bakobanda na 0r nalobi me nkolo okotushe ata korbo moko te eza nini eza lokuta mais yesu masiya otrouve mwana na yo moko TV Bellevue TV papa tikete okamisa bango Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu
Yesu azana pamoja. Kombama na yo Yesu. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Dans le Bible bisenga senga sanga lona. Dans le Bible pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga lona ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Laisse-moi fako, laisse-moi fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu, lesa mukatanga lesa, lesa mukatanga lesa, lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Unayemba buye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga. Unasambela buye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Unabina buye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. lelelelelele nalingi mobala oyo, mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye. Ayoki suje na nga ye nzamba londa ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. nazalaka kobala te lelo apesinga libala. Apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga, apambolinga. Chilobo. Yesu alokotinga apesitina. Aza nzambe.
bongo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse.